ezala na bato moko boye kwa moko ndeti on azolo Joël la balana, la balana mon poto. Moi ça za mon poto. Bon, là je ne sais pas, mais on sait que je sache que l'histoire n'a été qu'à la réseaux sociaux. Pourquoi maman, nous ne pouvons pas gérer nos problèmes. Ça peut-être na limbo la yo pe na bien. Pour mes abonnés, Mike tango bali moi c'est. Moi ça a trop Instagram, moi ça a trop Facebook, moi ça a trop WhatsApp. C'est à toi les maris, c'est à toi les chefs, c'est à toi les seigneurs de la maison. On paie sa mode de vie. Des gens vivent couple na bango, ils allaient au tambola dans les réseaux sociaux. Couple na bango. Au moment appelé sur qui parler à Boaki. C'est ça normal. Aussi, je sais qu'on a minute on a peine la zaki dans mon amour. Alors que maman, moi na mouké, peine la balle na peine 18 ans à moi na mouké. 18 ans, je vous informe maman oye boza na poto, ndenge mo na ngai 18 ans. Moins de 18 ans on a maboko à parents. Après 18 ans, ton papa a un droit de série aux États-Unis. Donc, nous sommes là, ils ont dépendre de l'État. Peut-être que moi, je suis là, je suis là, maturité. Parce que ceux qui sont matures, il y a qui peut-être gérer autrement. Bon, le cas là-bas, même aussi dans les réseaux sociaux, les lois, c'est quoi, ils sont là, 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 même si vous ceux qui a quitté, en tout cas, te comporter plainte, maman va se l'équipe. D'après eux, on a besoin de me mêler camboango. N'a coup de nos préférés, batoli bossé au can la maille, la maille, la bataquine, bisoté. Pour ces bataquines, vous avez se souvenir que non, mais fin José Nzita. À l'écart qui n'a pas les réseaux sociaux, à l'élaki, maman Denise Ticheke, après ça qui va mon bongo, et quoi qu'il n'a pas beaucoup à maille. Et bien, moi, passer la nana pour la macamboana, avant de comment maman pénel. Donc, c'est que, il faut attendre la vie na yinga zotambu sayango. Il faut attendre la vie na yinga zotambu sayango. Ba koki o salaire était pour azo comme pasteur non, loin de là. Parce que na linga qui est-ce que tu penses que mbongo oyo frère Mike abanaki o gagner na ndenga za mission, za même mbongo o gagner na ndenga za pasteur. Parce que a repère de nanu nini comment? A repère de temps, a repère ça les sous musique pena ya makasi pena parce que temps na ye ko beaucoup plus na Bible. On a évité ce qu'on partageait, bataille on a ndeni. Les gens est commis n'engwana, ils ont le moko on a compris qu'on le bela parce que Nicolas tout comme mon a frère nous sur façon comme pasteur, pas comme ba évangéliste dans ce que tu as perdre biso appel spirituel na bango banani. Bango bazo sala oyo bazo lo ba que eza révélation. Nzamba bazo révéler bango, lelo ala lelo ba lamki qui chanteur lelo ala lamki a comme pasteur. Donc oui. Toboité révélation nzamba pesaka mais sikoyo na niveau haut tozo memela makambo yango nde mama Rosie zana ibiso lo mobwe omuninga ona fandi o ya milelo soki yana eloko moko boye dérange kangai na vie nanga na lingaka na teya eloko etiaka nga à l'aise na vie nanga na lingaka na teya bien aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime. Bien aimé dans le Seigneur, avec Nzambe ça ira. Bien aimé dans le Seigneur, na lukara na sa le lokwana. Mais na zelaka Nzamba lobelanga. Ce qu'on a mis tout là. Nzamba nga lobelanga bango. Pourquoi Nzamba lobelanga bango ba musicien chrétien? Biso Nzamba lobelanga biso te. Bato wana nazo yebisa yo ba créer audimat moko boye kana facilité robimiso $100. Et bimi. Donc on reste l'émission na ye boye pour joyer. Non, différence est à JB. Mais frère Kofi à l'Obakiango. Tu peux ça Kofi toi. Ne jugez point. Versant au plus sur la créativité de soi quand ne jugez point. Et bandana ne ne soupe dans la ouate. Wana ezaka eloko ya bato nyonso bazalaka nango tokomi na biso kokoma ya koshite parce que bato bazalaki vraiment na besoin mpe ya koyoka kosala mpe analyse. Alors eza eloko moko il faudrait tout discuter nango mpona koyeba un peu ba vie ya bato mosusu toza awa mpe tomeka mpe kosolola yango. Alors on a évité conseil ni okopesa na frère Mike Kalambai, conseil ni okomeka mpe koloba na ye na makambo eleki aleka asala droit de parole ou bien ndenge nini qu'est-ce que en tout cas, Maroji, merci. Nandengo Pesingai parole. Nandela ya chaîne Nabiso et aussi News TV. Puis Nandela ya Asia News TV. Et Batuba excusez Biso. Celui peut-être dans le lobby Mabé. Balimbisa Biso, mais tout ça n'a problème privé que na frère Mike. J'insiste. Tout ça non plus n'a problème privé na maman Nabiso Peniel. Juste kaka.
tu as dit que ça implique na o bande ko ba lobby na o implique bande ko ba comprendre. Moi je peux dire na frère Mike, sur aux opportunités Orlando Biso, je sais que non, et tu as vraiment trop suivi, bah États-Unis ba yebi aussi News TV, ba yebi chez News TV, tu as trop suivi. Et message na opé ça na frère Mike en tant que chrétien. En tout cas, ngana aussi ngana frère Mike atika droit de réponse. Même Nzembo na avocat wana. Mais normalement le bindengo wana il fallait ndenge de réponse. Ça déjà le droit de réponse. Les qui n'aiment pas ça le droit de réponse. Ngana conseiller à stopper bandeko na ye au bazolo parce que dans l'ensemble malgré tout ça il y a une famille, ce qui a stoppé, ok? Avant ça, la droit de réponse, ce qui a stoppé, c'est-à-dire que tu as confirmé ma peigné le dit que c'est vérité. Alors, c'est vrai. Alors, il y a le quoi, il y a ça la tête. C'est-à-dire, silence souvent, les autres, c'est lui qui s'acquise. Tokochi koloba nyonso o tokochi koloba. Les qui a fait un mic propre, c'est dit qu'à l'obi que oui. Batuni kobeta wana abi oui, abeta maki. Suko en tant que chrétien, en tant que pasteur, tout le bani, frère Mike a tort. Oui, on peut pas faire Mike raison est ni. Quand on paye la bagaille au lambate, oui, mais la base sur la lambate, mais bazan a ndaka mabala. La base belé pe sur la lambo sauce mabe, mais bazan a ndaka libala. Aboma ki libala te pour bazan ki au lambate. Ba bunda ki pete pour bazan ki au lambate, bazan a ba secret na bango. Oh le peigner la bimisi. Peigner la bimisi on pour nani. Pour nous répondre rapidement à la question, non pour toujours citer au clôture de l'émission. Peigner la bimisi puisque il loko nyonso ou il dérange à biso en tant que chrétien, il faut que bimisi yango pour se défouler. Il mène nyonso maman Rosie, ça peut conseiller dans autres pays na bandeko. Problème nyonso za nango na mutima. En tout cas, en tant que moi, avant de ma colonne église, même la Bible, les autres, on a peine la Sengaki, à l'imsaki bateau sur le baki, ma benaye, à l'imsaki frère Mike, Bible, les autres, banabiso. Au côté, le matin, pour que tu ma bonza, aussi longtemps que au tikin de comment on a balabalo, yona yebo yoganate, bandana no senga mutu, pardon, pour que tu aies un fils que un franc na yona kitunga ya ma bonza. Peigner à comprendre qu'il faut se défouler, peut-être il faut bazonga na mobile na ye, ba makamba bongo se répéter te, communauté na biso zo subir makamba bongo ba toazo kufa, le frère Mike Aza. Et on le biso ki nani peigner le wana kufa na kata chambre. En tout cas, ils ont bien été, ils ont condamné et na peso pe merci vraiment. Ce que le basuka pour na conseil ko la peigner la o pesi Mike peigner ce que conseil ngo pesa ye. Na opé ça conseil na maman Peniel moi bandeko pe ba critiquer au moins mingi ce qui place au moins bandeko ba critiquer au bazana raison et là on enseigné maman Peniel oza na vocation ya kosalela nzambe na malobano lobaki que non oza païen te oza chrétien en tout cas mec un peu revoir mode de vie na yo mec un peu revoir place au monde que bandeko ba reprocher yo. En tout cas, nous séparés, on a le droit de réponse. Nous préférons écouter yo, puisque vous êtes encore jeune, vous en avez bana, il faut beaucoup la bana, vous en avez makambo belé, il faut ça là. En tout cas, le mois dans les réseaux sociaux, on a reçu yo. Ce que vous avez dit, makambo yo mo le baki no, nzambe utiliser qui yo pour aller baki no, yo vous en a capacité, il y a pour dénoncer pour communauté ils la sauver. En tout cas, je pense que ils a la paix, yasuka à venir na yo, ils est tellement brillante. Vous en avez makambo belé, il faut ça, vous en avez bana, il faut même à la classe. En tout cas, bobo ngisa na papa Mike. Et vous avez malamu lobby, tout le monde nzambe c'est possible, nzambe. Bato ba kwa yi lobby, nzambe le la tombo la bango. Couple le lobo mona, lobby ba ko la modèle pour na bato mususu. En tout cas, merci d'en profiter na pesa merci na yo maman Rosie. Merci na bande kono surtout balandi biso États-Unis, France, Belgique, Angleterre pour s'abonner massivement na Esha News TV, pour s'abonner massivement na Rossini News TV. Toujours ça la kaka musala biso nde. Il facile mi balé na 4 États-Unis. Awa musenza kolekate, aizaka bato à TV. Donc merci vraiment. Merci beaucoup. Mbota soa na conseillère privé ou à Salarake, on a eu la mukana tongo, kolongono, moi c'est libala, maman Chandra Manitwangani, na benga 3G plus vitesse en colo. Merci.
Merci papa et moi. En tout cas, na sepeli mingi bande konangai parce que vous allez qui belé ya kolanda biso na Ronsi News TV. Alors les naïbs sabino kaka, prenez soin de votre famille parce que la famille est sacrée. Lelo toko kukuta na makambo mais tout ça la réfort kaka to bongisaka. Tu vois, mon qui les a la marambe belé. Je sais que l'histoire au Peñel et lesquels liés en tout cas en tant qu'une femme, je ne le souhaite pas. Alors ngamo kutu pene za donc na okata na mabe donc non j'écoute te na okata na donc papa na nga ebi na okata na mabe donc bah j'ai la bleu mususu melanzo te. Je sais que ça arrive moi mbata mais comme atina niveau ya o balwa sakara le bifim bushikot wana penza to yo kanate po tala kaka to za batu photo ye ba un peu ko bomisa ka place to zo koya. Mais tout sambela nzambe lo na bisabino tout sambela nzambe na ndenge ya solo parce que ceux qui tozo sambela nzambe na ndenge ya solo ils ont malamu mingi. Frère Mike Kalambai, c'est ta femme en tout cas. Il fallait qu'il au revoir dans nous baba bloro msusu, il fallait non bobo ngisa non bo luka moyen ndenge ni kaka pour que bobo ngisa na le fait déjà moi c'est lungo déjà qui naïe déjà aux États-Unis ils ont déjà séparation donc mais quand peu ko revoir koyoka na noté oh Yvette à lobby à cette droit de nini oh Patrick et ceux qui combo na Cédric oh té normalement il fallait non yo mono bon ça fait kotinda batu ba oh le quoi ba coach ba bimisela yo maloba. Alors ezelo moko o epesi ba mama mingi surtout biso ba mama tozana mboka o ya musika ya Congo pasi na motema bah c'est ce qu'ils écoutent na ba finga ki peñel ya koloba ke na en tout cas to yeba kité histoire yango eza boyo ozo mona ba mama mingi baso belon parce que baso sa baso mona pasi ya mama o ke no akoki ko fana na mwana 9 mois na libumule lo ba yo ko mona boye. En tout cas d'une part c'est une fille à féliciter parce que ceux qui n'attendent durée à Mike Kalamba et de la balanana titre je crois babeti 6 ans. Donc ça veut dire qu'elle a enduré tous ces moments là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on négliger, mais c'est une fille vraiment forte. Quand même l'âge qu'elle a eu c'était encore trop bas, mais maturité n'a pas la peu contact. En tout cas bien bienvenue, nous vous souhaitons toujours mais voyez pas bien que donc boya na bino mais si comme kasi ne faut voyer ba faut sangani mwana kisenso sangani na mwana Gombe maturité ndeso boma mwana États-Unis sangani na mwana Kini mwana France sangani na mwana Belgique pesa ka mutu mutu donc c'est bo sangani donc ko sangana biso ndengo wana mais mutu na yo na yanga so ezo simba te donc ça claque donc moi yo lobi anga lobi B donc to bala na raté donc to mando sala ka mutu a lobi donc to bala te ke poto la sabato to bali mais no bala bato vous senti que non est le meilleur pour le mariage parce que lelo mabala eza sundenge ba mama bise zala raté ba âge ya mike et ya likolo mais lelo bato baso bala âge moko 20 ans 18 ans mutabali ça pour dire que makambo ezo changer. Alors et kozala esengo mingi lokola to yambi papa et mal lelo eza mbala liboso pe ya suka te boko yamba ye toza susu na émission susu to kosala donc tala kaka ye le tout puissant de la presse donc azana pona biso to bando solo la toza susu na émission susu to kolanda na ye donc eza vraiment malamu mingi na zana bato quand on a kopesa mbote donc boza ebele na kokotanga bakombo na bino te mais donc on meka un peu kopesa na bino nyonso na mbote bato bolandi biso ba Ronsi ba ndeko ya ba abonné à Ronsi News TV na ba ope na ba s'abonner te na osa bino pour s'abonner massivement parce que et kosa la biso malamu et ko za la paix sengo pona biso parce que tozo pesa bino maloba malamu tozo partager sango tozo sala analyse nyoso to salaka. Alors bobo sanate bo s'abonner na Ronsi News TV wana na stali na ngambu ya mopanzi nanga na kopesa papa José Kolongo mbote ba gros bisous place azali na pesi ma petite fille que j'aime beaucoup na Issa ba gros bisous donc on a lela bino ya trop na ya kokele mopanzi na yeko mona mama Paola na kenta ki na pesi mbote na mama Nicole na pesi mbote na Yolande donc boza ebele en tout cas bandi boza ebele so na banino no tanga ba liste ya donc to ko matile bina tongo donc bino ba tunyo so landi biso boza na USA na ba ona tangi kombo na tangi te donc nzamba pambola bino donc bozala malamu na bafai na bino donc esengo et continuer ndena lobara faites confiance à vous donc prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez beaucoup, ce qui est cher pour vous donc merci na ba balandi ngai
to continuer lisusu na deuxième émission bokolanda biso tokosepela koyamba bino kolobela bino bokoyoka biso susu. Donc je vous dis merci, au revoir papa Emma, merci. Bye bye. Ok, merci vraiment.